Bon, oyo ba étudiante ba bimana ba professeur. Il faut tout ça total on a contexte nene. Pour professeur aza mobali, étudiante pe aza moi aussi. Et alors rendre biso to tambola na nzela, ba lingio ondimi. Professeur soit abordé moi si. Azala marié ou pas. Soit abordé nga. Nga na sepeli na ye. Nandimi? Vraiment, place au monde à zéro, bah, ça les dit. C'est maintenant sur le professeur Wana Aza marié, qui est professeur tel, Azara marié, Azana bananaye. Wana skoto banango na université te. Pour attendre étudiant te, au moins na beta c'est pas un problème. Pour na likamna lobi vierge Aza titkara moi poupée. Mama biso nyo soto yebi. Bana 16 ans oh ba comment ba Android ba nini. Na humanité ko doublé blanc ou bien professeur. Donc moi popi kakande mutatika la vierge bébé azate. Kobima no bobima dans quel sens? Kobima l'air aux âmes kolozo comprendre ça bi kobima. Eza toke na hôtel na longo libilamba tout ce qui mitakala to che. Kobima ngwana ezate kobima toke restaurant olia. Kobima ya hôtel longo libilamba. Tout ça il m'a en mode fait bolingo ya point. Maman a tombé amoureuse. Ezala na ngodi. Tout à l'heure là je venais de te dire que non, mutuna mutu a vivre en selon intérêt nae. Nga lingi professeur ou bien soit na lingete na yende otu nae, na yende webise que non nazwa ki zéro a proposer ngai. Non tel intérêt nanga. Na bukana te. Pour na mokilo vierge azate vierge atikala moi popé. Oh, ça dépend mener à deux personnes. Neti nga na linga ma préservatif anate. Ba 4 5 chemins tu. Soit des professeurs wana bon na habité. Pour nga personnellement nga ma préservatif anate. Mbote na bino bana poto mbote mokili mobimba tozana www.kleboa.com na présentatrice Nabino Kiriangandu autrement appelée Axenal beba botamana minu Kirikou Akosa na moni staff na biso mobimba ya Kleboa na moni de la nation na moni Papigène na moni Pitu Mangaya na moni Herman Emporio na bilili na moni Freddy Akimbe na moni Matika Songo boza ebele na staff na biso kini mboka ba kambo ka masolo kaka ne na msaki bino na ekina masolo ngo ya sans tabou naza lelo na étudiante moko ya kini mwana Congo kinoise alinga lobela biso sujet alelo ezali ya ba professeur o ba étudiante o ba bimala ba professeur pour na ba point to landa ngo na msaki bino toza na www.kleboa.com naza na étudiante moko kinoise expliquer biso phénomène ya ba étudiante ba bimala ba professeur à se présenter na nous. Bonjour. Bonjour. Toza na www.kleboa.com tolingo se présenter toyebayo. Comme on a elle n'aura rien n'aura balle, naza pe étudiante, naza pe kinoise. Ok, tous un phénomène mon a kin awa ou zo yinda mabe batunion so zo tia mitu misus bazo bima phénomène ya ba étudiante ou ba bima na ba professeur. To limite to yeba tant que za étudiante oza qu'est-ce que tu peux dire par là pour tout le monde aux étudiantes au coco relater biso un peu. Bon, oyo ba étudiante ba bima na ba professeur. Il faut tout ça total on a contexte nene. Pour professeur aza mobali, étudiante pe aza moi aussi. Et alors rendre biso to tambola na nzela, ba lingio ondimi. Vous comprenez? Pour ozala na université, ezate que non pour tozana na université to ko lingana te. Pourquoi ba étudiant na ba étudiante ba lingana ba on ba pourquoi pas ba professeur ba mibali? Pour na mona problème on teza wana parce que professeur soit abordé moi si. Azala marié ou pas. Soit abordé nga. Nga na sepeli na ye. Nandimi nanga. To comment vivre na biso pe en relation. Cela ne veut pas dire que pour un professeur nga za étudiante moyen to bimezate. Siko et comme bon pas vraiment ma b, ils a que to commis déjà en relation. Nga na professeur donc on considérer nga moi si na ye. Alors au lingate na za un échec. Place au monde na zui 0, abakisika 1 ça li 10. Vraiment, place au monde à zéro, ça les dit. C'est maintenant sur le professeur Wana Aza marié, qui est professeur tel, Azara marié, Azana bananaye. Wana skoto banango na université te. Pour attendre mutuaza étudiante, au moins na betarani na marié. Wana skoto pe sa faute ba étudiante pour anine. Mutu muso za étudiante mais betarani na marié.
Et ça un problème te pour marier la ria au linganga a ebi déjà kenga aza marié mais a obete ça un système à balit baka musu ezalaka keno ozuite otalika papa mbonga pasi et tout OK pas professeur mo bo a proposer au botia proposer bosani a proposer botiako donc à propos autant on a proposé wana ezala par rapport ya ba point pour ils ont besoin un point dans moment wana to eza relation amoureuse ngo ça ouais na vie o biso nyoso ne za boy o vivra pour intérêt na mutu na mutu vivra pour intérêt na ya kwanga na tali ke pa biso mpiaka banini moyes date na bande la classe soit proposer ngai na yebi na nganza pe vierge na pandi na ngai esali ya chelinga cote problème eza tenga mona problème motiza donc elle biase aza pour étudiante au babimala ba professeur azalaza marié ou pas oza pour yango elle n'aura aza pour yango pourquoi parce que na moni mabe moko tiza wana professeur aza mobali ndenge moko na ba mibali baleka na nzela balinga biso donc to banda kasi ko boya ba mibali balinga biso na nzela comme ça ndeto boya ba professeur il y a pas un problème dans ça professeur aza mobali ngana za mwasi alingi ngana ndimi to ça na biso relation na biso ozo lingé pour intérêt ya point au passé classe supérieure to eza bolingo penza bozo comme la détail ya nyonso na koki pe ko lingé na bolingo ya point maman a tombé amoureuse ezala na ngodi yango mana tout à l'heure là je venais de te dire que non mutu na mutu a vivre en selon intérêt na ye nga lingi professeur ou bien soit na lingete na yende otuna ye na yende oyebise ke non nazwa ki zero a proposer ngai non tal intérêt nanga na buka na te pona mokili o vierge azate vierge atikala mo apopé bana poto toza awana elle biase alobi vierge azate vierge azate dans quel sens tu nous expliquer biso vierge azate dans quel sens donc yo ozo bimala professeur tu acceptes que ozo bimala professeur ko bimala les akaraté que ozo kosaye mais ozo komatina point ko bimala ko ça na relation amoureuse c'est na lingo éclaircir biso place wana ezalaka na on a biso na lina éclaircir bana poto ba suivre soki na nzubi bimala professeur et qui na yena ngapona ba point na tomé na amoureuse na été tika na ngapona ba pointe alors c'est comme qui na tombé amoureuse na ye azala marié c'est pas un problème pona likamna lobi vierge azati tika moi poupée mama biso nyonso toyebi bana 16 ans oh ba comment ba android ba nini na humanité ko doublé blanc ou bimana professeur donc moi popi kaka ndé mutatika la vierge bébé azate na façon ndé na lobi bimana professeur on beaucoup Martine betape ni lozo bimana professeur engaye ozo bimana professeur okomati wapi obimina ye donc c'est ton professeur aza toté déjà aza papa beaucoup komane na étape nini na bolingo ngo beaucoup komane étape nini mais ça aza papa nga pena mamat ça aza papa nga pena maman bimane no bobima dans quel sens kobima l'air oza mukolo ozo comprendre ça bi kobima eza toke na hôtel na longoli bilamba to tsika mitakala to che kobima yango eza te kobima toke restaurant olia kobima ya hôtel longoli bilamba to sai mambo to fa to salade vraiment wana nazana vraie quinoise elle biase nazana vraie quinoise bana poto bozo sentir ndinga zo pesa opinion na ye que kobima la professeur ce n'est pas mauvais pour naye akobima na professeur parce que za ndenge moko na mobali azo lingo na nzela siko to yeba elle biase tant ozo bima la professeur bobima na ndenge nini a rozana préservatif ou pas ou ko se préserver pour oyebi kaza marié ou pas wana ça dépend mener à deux personnes netinga na linga ma préservatif wana te ba 4 5 chemin tu so inde professeur wana bon na habité pour nga personnellement linga ma préservatif wana te so ki yende ya lingi je peux faire ça pour ya lingi mais nga moko non singa nga ngote pour na yebi otina nga ba point non mata classe et souka pe wana te atinga ba point pe to ka bona pe singa moi quelque chose et souka wana te donc c'est moi qui bénéficie nga mona bénéficier beli ya ki ne bilingue na donc les bilingues étaient partagés donc on a partagé les bilingues quoi c'est un peu ça balina donc chéri professeur komboni no pesa e chéri professeur t'es mon chéri kaka mon chouchou na université ba mina yo entourage na yo est-ce que ba ko yeba ke obimana professeur wanto o salango en coulisses
Bon, quand on est dans le bas, si on est vraiment amoureuse, dans ça en coulisses, proche nanga. Mais si vraiment je suis folle amoureuse, attends dans l'auditoire, soit côté dans kangeli sou, na pese moi bise, soit au pesa court, soit au pesa court, zela. Vous êtes déjà amoureuse ya professeur. Ceux qui professeur au pesa court. Aza chéri professeur toko le ba chéri papa. Au pesa court. Yo ebi ke nga moi sine na vandi dans landa courant. Est-ce que non courant on landa attentivement? Non la nango non bien té parce que yé ni mtopé sa cour. Pour na ngale non moni non mutakala, c'est des premièrement. Deuxièmement non zoida ba idée netoza na hôtel ma mni to salaka. So na atalinga na kangeli su na folé. So kaza dur à continuer courant na tina suka. Soit kokita obima, et mon atini moi message bébé je t'aime. Quand des alara. Yé pe soza libosa son spé oui je t'aime. A koki ko sala ngo soza amoureux bon nga kutu etali na nga tenga so na amoureuse na koma na folle. Ce qui est arrivé que bananaye parmi bananaye to tie que professeur wana abota. Bananaye on va zapper na même université na yo. Bananaye so ba découvrir ngo faut pas manquer du respect premièrement on a maman na bango parce que moi si ozo bimana papa bino azada mama azala moi mukeza moi mukete. Bananaye so ki ba découvrir ngo na ndenge na bango, c'est pas un problème pour nanga. Pour ce qui va découvrir il y a un problème. Ce qui est arrivé, madame, première dame, moi ce n'est un daku, aye ko lukayo, ti place au vivaka. Et ça li que akute na ba parents na yo. Akute na ba parents na yo a passer le rapport pour aza femme légitime. A passer rapport et au salon deni yo na retour na yo. Premièrement na oyeba ndeni bisika na vandaka oyeba ngono ndeni tozana kin babombela mutu nyonso babombela mutu lisolo te kin babomba nyonso lisolo babomba te soka sali ba recherche ayebi siko vandaka ayebi ke o vivara yo morote ozana ba parents akoko luka yo ti place ozala pese le rapport pas ba parents awana etalinga te mama biso bien papa biso mo oyeba ninga oyamba sangwango quand à moi na oyana wanga nanga si ko soka fundo na l'état bien que zakin to bi ke mi be ko ezala na ngopi so fundo na l'état mokilio nde toza boye mutu na mutu azala kana mutu na yemo kwa yeba na bon so fundinga peut-être na l'état ke kuna na lingi na juge na OPJ wana yango ndenge zana peut-être si ko yondo zano linga lo batu nyonso ndo za wana te to lo bango boye eza sans tabou mutu nyonso ndo zano longolela ke bilamba mutunyo sondo zano linga kaye so kaza na titre morobo mais ce qui est pour intérêt na ngai problème ezanini na pe vierge te papa problème ezate so ça pour intérêt na ngai za un problème te. OK maintenant conseil ni no kopesa ba étudiante lokola yo o ba sala rango o ba za na même avis na yo na ba opinion ba côté université te ba prétendre kokota conseil ni okopesa bango na milieu wana professeur arrivé que professeur a zo draguer. Conseil na couper sa bango ezakaka mutu ye monde mutu jamais kolinga mutu mususu communiquer ye soko moni intérêt na ezawana fonce vas-y pour ma bémorteza on ezaka ndenge moko na mbala olingo na nzela ata ba mibali soki madame moko linga yo au mon intérêt no ezawana linga na yo pour peut-être aux no chasteté aux viergeté. Donc conseil na couper sa bango so eza na ngo ka pour intérêt na yo pour te vivre pour intérêt na biso au monde qui no intérêt na ngeza wana vas-y fonce pour nga ma bémorteza wana. OK bana poto boki mobimba na evisa kibino émission eza sans tabou to lobeli nyonso tozaki na étudiante moko kinoise Elbiaz Elnora Elbiaz expliquer biso comment kolinga professeur na université eza mabete wana des opinions na ye apesi par na ye apesi opinion na ye to sepeli bozaki mingi kolanda biso bozaki belé bana poto mobimba bozaki mpona kolanda biso na staff na biso mobimba ya Cleboa ba remercier mes amakasi na de la nation
namoni Papi Gen, namoni Pitu Mangaya, namoni Freddy Akimbe, ba confrère nanga, namoni Mati Kasongo, namoni Herman Emporio Bilili, Kakane na Ibsa Kibino, Kirikou, bébé botamina Minou, autrement appelé Axenal, ayana sujet na ye ya sans tabou, torolobela nyonso sauf elo côté. Donc olobara sans tabou, loba koma bisikango kin mboka ya banka, mboka ya makambu, mboka ya ba sujet belé, tolandi to mona mikolo ya